Bonjour à vous tous, mes chers compatriotes, chers amis, ravis de vous retrouver. Bandeko Bolingo, Mbote na bino nyonso, losako pe courage ezali esengo kozonga lisusu lelo po na to solola. Mikolo eleki bandeko na ngai toyoki mingi moto ezaka kopela na mboka, bandeko mingi bazali kaka kokufa pe mobulu ekoti, ba institution ezali kosala lisusu te. Tomoni pe irresponsabilité ya ba homme politique. Alors lelo yo miso na ngai etelemeli likambo oyo etali constitution po toza koyoka pouvoir en place alinga changer constitution. Félix Antoine Tshilombo atindi bato na ye mpona basensibiliser population to changer constitution. Bandeko na ngai constitution oyo toza nango lelo, est-ce que tozali kotosa yango? Est-ce que maponami oyo ewuti koleka totosaki constitution? Donc kaka constitution oyo toza nango malgré bambeba nango toza kotosa yango te, tokende lisusu na constitution ya sika. Ngai nalingi sikoyo nalimbolela bino mozindo penza ya masolo na yango na korapele liboso nini yango constitution. Constitution ezali likunzi munene, ezali penza mibeko oyo esungaka mboka, esungaka mabele, ezali pe kosunga baoyo bazalaka liboso, baoyo bawe, ezali pe kosunga biso bato alelo, pe ekosunga bato oyo bakoya bakokitana na biso. Ezali mibeko ba bongola kango te boye parce que mutu aye aza na posa amivanda kaka na kati ya pouvoir. Alors constitution elingi koloba nini? Elingi koloba ke tozali kotosa mibeko oyo kobatela mboka. Napesa bino exemple. Awa nga naza kobeta mbela tozali na mboka ya Belgique. Belgique bino moko boyebi bazokende na maponami le 13 octobre. Boyebaka malamu constitution oyo ezokamba ba élection ya le 13 octobre eza koya. Ezali kaka constitution oyo ekambaka Congo Belge na tango batata na biso bazwaka ba mairie bakomaka ba bourgmestre ya ba commune na biso. Donc elingi koloba ke constitution bachangeaka yango bichange te. Alors, lelo yo, nga nalingi na rappele bino ke ye Félix Antoine Tshilombo alingi ba changer constitution po ekangama na ye. Mais azali kaka na deal na Kabila Kanambe. Or, Kabila Kanambe po akota na ebonga. Toyoki yango awa ba rappele biso yango lisusu na émission Face à l'opinion que po na Kabila akota esengelaki ndenge basengaki ye na ba sponsor na ba communauté internationale balobaki na ye alongola loi bakashika. Autrement dit, alongola mpiko, alongola vraiment makunzi oyo eza kosimba mabele na biso. Aye akoti na ebonga alongoli yango. Na sima nango balobi na ye a changer pe constitution. Baye ko changer constitution po esimba penza mabe wana oyo ye kokotisa déstabilisation na kati ya mboka na biso. Balongoli constitution bati un tour kaka pote ye akoka ko corrompre ba 500 députés. Donc lelo toza koyoka lisusu ye Félix alingi a changer constitution. Mais constitution wana ezali pona komema biso lisusu na 500 députés. Pamba te balingi ba bongola ezala lisusu te peuple mutakopona, mais ezala soi-disant ba grands électeurs, donc les 500 députés. Elingi pe koloba ke balongola mbula mitano ekoma sikoyo mbula sambo. Mais bandeko na ngai mboka ekoki kotambola ndenge wana te. Ekoko tambola ndenge wana te, puisque sikoyo soki ba changer constitution elingi koloba ke tribalisme wana ekoya penza kokoma institutionnalisé, ekoya kokoma penza loi fondamentale oyo ekoya kobebisa mboka libela. Alors bandeko na ngai nalingi na rappeler bino ke constitution oyo balingi ko changer nga nakanisi ezali penza na nzela te. Tokoki kolinga yango te, tokoki pe ko autoriser yango te, il faut totelemela yango. Biso nyonso bana ya mboka to rejeter penza proposition wana. Élection ya 2023 awa oyo ewuti koleka. Biso nyonso tomoni mobulu nango. Légitimité nini oyo pouvoir en place akoki ko revendiquer lelo lorsque pouvoir en place ye moko azomona ke non azwaki 73% te, puisque sikoyo alingi a changer constitution po azwa kaka 500 électeurs. Alors bandeko nanga bomoni ke pouvoir en place aza komifunda ye moko. Et donc tokoki kondima te tokende na nzela wana. Alors oyo mususu nga nalingaki naloba ba élection oyo biso toza nango posa ezali oyo eko permettre bana mboka bavandisa masolo na bango.
Alors mboka na biso banzela ezali te, mboka na biso bahôpitaux ezali te, bandeko baza kokufa indifférence totale ya baautorité. Mais mpona kozwa vraiment temps ya kokende kosensibilize bato mpona tochanger constitution, mais constitution wana mpo ya komemela biso nini? Alors je crois que bandeko na ngai tozala vraiment cohérent. Nakanisi ke na opinion na biso lelo tobosana te ke Kanambe azali kaka wana, Kabila Kanambe oyo asinyaki deal na Félix Antoine Tshilombo. Donc nini eza kolobela biso ke oyo Félix Antoine Tshilombo aza koluka lelo po changer constitution ezali kokesana na oyo Joseph Kabila Kanambe azwaki na bambula oyo kuna. Bino moko bobosana te parce que mibeko oyo bango bazolanda ba paramètres internationaux oyo ya géopolitique oyo ezali vraiment kotala mboka na biso lelo ezali les mêmes paramètres que tango Joseph Kabila Kanambe oyo asinyaki deal na Félix Antoine Tshilombo akotaki na ebonga. Alors ba paramètres wana esengaki alpikola loi bakajika sikoyo eloko nini eza ko convaincre biso ke basengi pe Félix Antoine Tshilombo te ke ye pe abebisa lisusu pote ba finaliser balkanisation ya mboka, parce que toza komona lelo mboka eza lisusu na biso te, lelo mboka eza lisusu kokende malamu te, tribalisme ekoti partout. Alors évidemment bamosusu baza koloba o non tokende na cohésion nationale, bamosusu baza koloba non masolo, mais masolo ya nini na ba oyo baza kotricher depuis Sun City ti na moya lelo. Nga nakanisi soki ndenge wana biso nyonso totelema seul consensus oyo biso tokoki se référer alors ezali constitution ya Lulwabourg, parce que bokotala quand même que constitution ya Lulwabourg soki totangi yango lelo mateya nyonso to eza na kati, mibeke oyo eza na kati yango nde koki kosunga mboka na biso. Yango wana bandeko na nga lisolo nazalaki nango lelo totelema to rejeter volonté oyo Félix Antoine Tshilombo alingi pote ba changer constitution. Toko changer constitution te, légitimité moko te lelo ezali ko justifier que Félix Antoine Tshilombo akanisa ke avandi wana libela. Non, je pense que nous devons mettre fin à ce pouvoir et nous avons le pouvoir. Peuple mutazali na pouvoir, peuple bino na biso elongo to simbana to telema po to sukisa makambo wana. Na kosolo na bino na mikoleko ya